C'est reparti. Une fois de plus, bandeko kaka na lisolwango. Et pas ito komi totala boye na kati na ndako. Na kamwe na moni kuluna lati cravate. Oyo Steven nani abosani ye. Moto aboma pa simba manduki. Kasi lelo responsable père de famille. Batango eleki ye wana zobonga makende pe bolo. Abandi koloba nazo bonga manazoya kala mingi te ça va. Nazo bonga sa famille nanga juste nazoya. OK, d'accord. Kala mingi te ando tozomona na biso ha. Oyebiye. Moto abongwa naka. Tala siko na ndako akoma responsable. Keri akoma mère à palais. Koka moi. Yango bandeko tika moto azo pêcher sa bongo akobongo la motema. Bilé ina message après chérie. Alors les enfants, allons toya kolia. Allons à table. Voilà bana pe ya propre. Mais siko na tango yo, est-ce que bakanda ya kala to songisa kaka? Masumu kala to landela kaka? Bambeba ya kala afuta pe. Mais bandeko mutu nyonso bongola ga motema tondima. Steven akoma moto oyo bato nyonso bakoma kondima. Pona tango oyo okobenga esu kuluna te. Tala ndako na ye, mwasi na ye, bana na ye, boulot pe bazobenga ye. Ah, to tourner page à histoire. Voilà batika manduki basimba Biblia tolo bandengwan. Voilà moto nyonso soka kotiawa ako comprendre que ya solo tata na ndako azali. Mobali ya ndako azali. Ah bon? Et voilà bandeko likambo nini kasi tolo ba confiance bomaka. Awa histoire ya nani? Yepe Morgan azwa fiancé. Mikolo zo pusana bato bakomi kozwa ba responsabilité. Alalaka na ye pongi makasi. Na tango wana nini kaka? Oh, tobosani te. Tata akenda, mama ndeko. Asutuki pongi katani. Est-ce que ça va? Ouais. Vous êtes sûr? Ouais, ça va. Ça va tel baka vérité. Yom to ça va ozola muka paniquer bona mutoki. Allo ba malamu ça va? Oh, ça ne va pas. Ça va what? Oh, de rien. Il est kaka ndengwan, de rien. Azongi na pongi. Fiancé pas au comprendre te. Alobaka pete makamango katake pongi. Mokolo sika makambo bien yangoyo. Yewana Stephen na Kerry. Alors bébé. Ozonga va lelo obi ke ba rendez-vous ebele tozo ko honorer te. Bon, ça va. Nako bongsa ngo lobby comme ça to bongsa programme bien chérie, ça va? Hein? Battez la balle à Nassima. OK, d'accord. Je t'appelle hein. OK, ça va. N'inquiète pas, on a voiture hein, ça va? Ah, bandeko koluna lati cravate. Claudia lobelangai. Bon, ndeni kasi fiançailles nandeko nangai. Raison yango na beng selo awa. Nebisa yo, ça ne va pas. Ah, ça ne va pas na ndenge nini? Claudia azolo bana semeki na Gabriela. Omoni? Nazo comprendre te vraiment. Morgan nazo ebate c'est quoi? C'est comme si asa na makamba bomba na alobela kangati. Webi ti tofanene na ndako oyo. Aliaka na pasi. Pe azalaka na bandoto na makambo oyo alobela kangati. Oh, ongolo bani sikoke azaka na ba comportement moko boezo comprendre te. Osa sérieuse? Oui. Ça c'est étrange. Très étrange. Sikoyo olobana ye likambango to ofandisa yebosola. C'est ça le problème. Na lukana yeba. Soki nazaka mabe, soki nazaka na likambo contre ye. Na kotuna yeboye. Azo comprendre, azo continuer kolobake. Oh non, et ça likambo bisote, ça va bien. Makambango, ezo tianga pe mal à l'aise. Oh tala, c'est meki nangai. Na yebike esala kapasi. Bon, non soit nande ko nangai. Hein? Ça non excusez ngai. Ah, bandeko, vie à famille yango changer. Hein? Allô?
Oh, nzambe na ngai. Chisom. Oh, yonde. Zela. Ayambi appel ya Chisom. Master moko boya kotaka masolo akendaka pe poto akendaka kotanga. Zoka babengani balobani oh no tokutana na za wapi. Unasaka kotoyo. Ça va. Ko bouger ko tutesalaka presole na zoko meloka wana to mona na mbala moko. I pardon limbisaka semeki nanga pardon moninga moka uti Angleterre ye. Telaka bada soki mbola boni yango afanaki na Londres. Lisolo semeki azolo beza serie. Asundoli alandi moto a Londres. Abimi libanda. Chisom akendaki kotanga toyebi basalaki pe connaissance na famille oyo. Mokolango bangwana na motuka ya bien. Croisema nzoka kendaki koluka esika babengani. Gabriela akanisi ke oui o eza ba relation ko négliger te. Bakutani yambio. Voilà Chisom de retour. Nzoka nde osoki pensa kuna kati ki bajete e makaba solo siko eki mukolo nini ko. Na baki na osalo ka surprise na ye masalanga na ye esa ndenge nini o. Ndeni kasiko bongo ya Morgan. Ça bien bongo étude le ki bien. Bandeko bango pe malobebele na bala boko boy baloba malibeko. Ça va, yo les cas les bosses comme ça, la seule année on comme ça. Landanga. Voilà, bakutanaka, babeta kape masolo, balobi toketo vanda. To beta kat. Voilà tozo koba na lisolo na biso. Ba confiance mosu c'est ça koboma. Nabandimbola toujours Didier parfait, sans défaut, sans tâche, ni correction, zéro faute. Ezanga li kwanza, ezanga li tono. Sikoyo, nena tunagake. Sikoyo. Ndeni nikasi, ozana intention kobala. Mais makabozo sala, isa bien témoin ça ko se plaindre pe mingi. Ya nangai. Ya pardon esengelo tika pe makambo ano zo sala semeki nanga lobi malamu ke azo comprendre oti ya Morgan pardon tika ko sala na makanisa Michael ebele Petro bato muso ba komi mal à l'aise Allô lisolo ya yana leki voilà balobi to ki pepe ba semeki na ba doléance na bango awa famille ekomi na moi stabilité. Et voilà, tu commis comme on a parlé à bien. Hello? Awa Steven a Mosala. Yes. Awa c'est M. Steve. Oui, quoi? Wapi? Oh, hôpital Ninouan. Ok. Ça va. Nazoya. Attends comme hôpital, c'est que ça ne va pas. Awa babandi kotanga hôpital, c'est que likambo. Pour mutakota hôpital à Zakana likama. Mutazaka jamais malamu simako hôpital. Awa kei to kasango. To sela basango kozala ndenge nini. Pokala toyeba ki e grand kuluna na université. Azalaka leader ya ba gangster, leader ya ba yakuza. Toyebi bambeba ba crime ba makila tangisa. Awa bambuleleki. Azo kende mbangu alanda nina ngo kaka zeno hôpital oyo babengisi mbangu. Kosuka wapi bandeko muteme za kobeta. Ye pasaka na souci ya oye mena kala zaka na souci ba mususu te atika ba famille mususu na matange wala to rappeler po batu mususu ba bosa na likambo te atana maloba asa bosana hôpital moko eyambi biso docteur Mr. Steve
Oh, nanu namona te makambo oyo ekoleli ngai lelo na kati ya carrière na ngai. Désolé tika na yebisa yo. Makambo nyonso loba wana. Monsieur Steven, zana motema mobali. En tout cas, tozalaki na posa kobikisa bango mais bazalaki déjà blessé na niveau mokete. Bango nyeso bakufi. Bango nyeso basali nini? Mwasi na ngana bana. Zana motema papa. Oh, te koloba boete docteur. Te, eza ba je pardon koloba boete. Na lobi ba jete. Bango nyeso bakufi. Famille na ngai. Nzambe ako récompenser yo na o nyoso komeli lelo. Alela kape. Omoni moto aza kolela. Alelisi kape ba famille mosusu. Alelisi ba famille oyo lelo ba bosana te bandeko bakunda. Lelo Steven a comprendre que ezalaka na bato mosusu soki bakufi akolela. Nzoka Steven alela kape tala makambo ndenge ezalaka. Yango na mokili oyo lingi basala yo te. Ndeko kosalaka yango mpe moninga te. Azonga ye moko ndako ekoma monene. Akufeli mwasi na bana oyo toti komona ka sikoyo. Dona tour na yo nde bato ba comprendre. Baloba kezalaka pasi. Bayokela mpe ba mawa. Bongo yo tango betaka masasi. Oyo kaka mawa na ba famille wana. Voilà ndeko, tout se paye ici-bas. Tofutaka kaka nyonso na mabele. Tôt ou tard, okanisi soko sali mabe obungi okimi, olimwe nde makambo esili. Nzoka oloni makambo oyo kobota un jour. Kokima no makambo te so sali mutu mabe luka yesenga pardon. Soko kimi obungi un jour likambo moko gola ekozongisa okaka kuna. Pe mokolango likambe kokoma grave. Awa esika tozande sibilanga. Bon, ndeka na tolo bila yo monsieur Morgan. Morgan aye mapsolo mosusu. Awa eza ba occasion ya bien kotia motambo na ba faire. O eza ba site moko boye kotia mbongo eboti. Eza bisika moko boye ko o exploitango ba génération nyonso ba esima na yo ba profiter. Ozolanda. Bon ndimeli yo. Ça c'est vrai. Bon, sans doute, terrain aux appelants qui toko. Et bon, il pense à ba cop na zoluka, mais ba prix bozo pesa ngande ya ngota. Boye bela ti ba millier oyo 20 millions de ne rezebele telaka ba millier. Na yebi na ngai, na yebi bien. Mais na so comprendre le problème ezaka ke non. Yebela telaka ka ke non ba to ezo mata ba dollar ezo kende. Eloka bien yeka petete. Soko ratango boye tala tuka mutu na ngai. Poso boccasion ba terrain bo eza jeté lelo te. Bon ndimika que tout va bien, tu comprends le cas to bete lisola kati. Oh, mais yango to kende wapi? Morgan na komo somba ba terrain. C'est que makambo komo simba. Excusez-moi, c'est là na mbapele, c'est là nanu. Alors que bilongi mususu bazo tambola na yeto yebi yango malamu. Elongi oyo très dangereux. Oui, allo Steve. Oh, tikolo baboye ko tika. Ayoki sango. Shit. Zela malembe te siko za wapi? Loba malembe uza wapi? Siko za wapi? Morgan aza pembe na Zolanda. Bon, nazoko melo wana ka sikoyo. Te nazoko makobanga te na promettre yo. Non, esa lukuta makambo tika koloba boye. C'est quoi le problème? Ninango. Omoni pire nga bongo penza. Auto perdre famille na yemo bimba bakufi mwasi bana basela accident na motuka. Morgan azoyoka ye. Ça c'est terrible. Absolument. Bon, ça va. Limbisanga penza na minute oyo, nebi ke tona kopa grave. Mais bon, est-ce que ata si matoko zonga te tobeta lisolango? Bon, nakomi mokuna te pour meza te to mona moninga na yo. Ça va, on est bien. Memanga yi. Oyebi ke Morgan aza na mission moko boye batu nanu bayebi te. Batu bazolela esika ye paza na mission na ye. Tala bakomi. Moto moko azolela. Makamanga komi ndenge nini? Nazaki nanga na bureau. Tango mbala moko nazwi appel. Pe na kimi mbangu tino hôpital wana babenga kinga. Nakoma boye docteur alobi ke bakoya kobikisa te famille na ngai.
famille nanga nyonso ekufika boye na accident. Yepe Morgan abimisi elongi ya mawa ekomi tour na ye bamisusu pe balela. Hey, quelle histoire! Lisole baluki akomi kotia babi akomi kobeta bachuki. Ah, c'est vrai ça. Ah, quelle merde! Mais makambo ebani nini niko? Hey! Sikoyo naseli mabe wapi pona merite makambo yo? Tuna biso tolobela yo. Tala ata ko ndenge nini kobanga te. Ko benga bakomba pasite wana. Osali no mabete. Eloko nini ya grave oyo sala oyo koki ko doba kezongela ko boye. Est-ce que kalando sala ka eloko to bosana alelelo zongeli yo te tika mambo wana. Vi ezal eloko ya kotala liboso. Vi na biso oyo etondi pe makambo mabe. Bongo nzambe vraiment tikinga vraiment na père de famille nanga na mokolo moko. Azole la paix. Et Yokaye, en tout cas, je suis très désolé. Nalinka Dalobaki, en tout cas, pas si Salingaï, pardon, désolé. Hein, Kitsa Motema. Et comme tu on a ya Kitsa Motema. Bon, tu comprends de kaka que Nzambe akolinga makamba boete. Nzamba kosa la quand même pas méchant pour atika famille na yo kaka na mkolo moko vraiment eye la libango likama boy atako nini salemi kitya motema na bi passe zo sala yo webi ngape makambo se kwelanga ya yoka histoire na perda papa na ngai na kofela susu ndeko na ngai lipasa na kofela mama na ngai kaka en fait il bien. Et salama kende kwa lipasa na mama na mokolo moko bakufa. Imaginez no makamba ndengwana. Nzoka yepe azawa na pembe na mobomi. Pe makamba ngoso loba sina monango. Nazo imaginer pas ces salon na tango. Mais ça na mutema makasi. Zala mobali ekoleka nango tout ira bien. Lokola bayeba naka jamais na bilongi. Nzoka moto oya ye pembeni ne aeko tala ndenge makambe zokende. Morgan azo comprendre mobomi azo yebate. Bon ça va. Na koyata lobi comme ça na yeba ndenge ka makambe zokende na yeba évolution quoi. Bon, pardon. S'il te plaît, kitsa motema. OK, merci mingi pona présence na yo esalinga bien. Bande konsoka nde bakambo ngo sala ka boye moto ngo kanela kansoka si bokutana kala boye bana pete. Limbisanga pardon na linga kaka na présenter Isaac kaka moto langa Morgana to sala ba faire toi bien mais limbisanga quand même le gars présenter ki oté. Si accompagné à hauteur na betele lisolo na yo. Tolanda. Voilà ces mecs qui a bandé coller la paix mingi. C'est quoi chérie? Qu'est-ce qui c'est quoi le problème? Abouene koloba. Morgan, est-ce que kanisi malamu ta on a bandé koyebiso makambo wana? Moi si pe ba doléance c'est bandi kala. Azo senga pe explication ya kokoka. Bon, est-ce que nazaki mabe pa na yo na likambo moko? Est-ce que attention on appelle ça kayo kokika raté?
limbisanga kasi. Désolé. Pardonne-moi. Sikoyo oya malamu nazo sala te nini yango na relation oyo lobelanga nanu. Te eza yango na eloka mabe to sala kingai. Eza nango te. Pour se déranger ko tout oh non eloko boye sala ki te yango te. Na ipsoka que tout ira bien. Tout va bien. Ya solo. Oh ça va chérie, na lobi tout va bien. D'accord, ça va na lingi na changer puis na lobi que na ko changer. Ya solo, ya solo. Alors merci beaucoup. De rien. D'accord, ça va chérie. Tout va se raccommoder. Babong ça rappelle kaka na maloba. Lobi lobi barole la sous. Chisom, awa le kulo ozongi na mboka. Parfois, il faut quand même oyeba kokote la compagnie na biso. O sepa nango makasi. Nebi po nozolo baboyi. Na yebi parce que olingi ka na travailler pembeni ya bureau na yo. Tous à l'ensemble. Ah, limbisanga. Na lité quand même na travailler dans établissement oyo. Hein, oyo ko surveiller ba mouvement na ngana lingi na zalanga moko boss. Olingo sa yo moko boss likambote. Ah oboyi na ko sa na ngai ekufelité. Sikoyo, ba sango sa nini côté na yo. Alors, côté nanga. Eh. Après ça ba sangoti. Chisom. Eh ni nangwana. Ah, oyo babenga ngo cigarette. Eh na yebi ngo sa cigarette. Kasi oyo belingo elo na ina salate. Pardon, pardon. Eh pardon. Komeka kutute milinga awa te pardon. S'il te plaît, limbisanga maman. Merci ma fille. Tozonga kasi. Na pose question. Ba nouvelle côté na weza ndengeni. Bon, nazo kanisa. Kosala likambo moko boya motema. Motema avec passion. Ok, ok. Isa mabete. Ça va. Ozape mokoloti. Ozape mwasiti. Oh, 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 oh. Tala bandeko. Aeko consoler payer. Alobi mawen. Kitia motema. Oko continue boete. Isa makambo yaka. Soka baye banite na bilongi. Yango kake zozanga. Soki batuna ki ba histoire. Balingaki parfois basimba na tela nzoto na tango yo. Ndimela ngai. Hein? O leksa makambango. On va na kimia pour raisonner makambo susu. Na lobela ye. Combien de fois na lobela ye alingaka kotia souci. Na yebise ke non souci ko ba eko matelo côté na vie na ye. Tala. Oui bien, banda kutolongwa awa aliaka te. Amekata otelo ko na mno côté. Non non non, aboy kolia. Voilà bazo consoler ye. Azangi mwasi na bana. Alors que Morgan Pepembe na zawa na zanga tata lipasa na ndeko na mama na ye. Voilà motoluka kanzoka si bokutana. Melboye bana tena bilongi. Bozo pesa na pe batoli. Bozo sunga na pe na tango mawa na ba conseil. Ah mokili oyo. Tango bavandi. Bon, nde na sawa nazo sa déjà liste moka grave po na événement enterrement talaga. Ah, cérémonie ni ozolo baona. Nazana ngana posa ta ko sala cérémonie monene pona kumisa liwa ya mwasi na ngai. Ah, azana raison. Alors, olingi ni kasi. Nalika ko sala cérémonie muke, réception moka muke ka moi bato ya famille. Ndambuka toza na cimetière. Ok, ça va. Après tout quand même, tokoki ko bongisa quand même iloko angone ko sala. Ngape na lina sala wana. Eh, na kanisi biso nyoso tozolo baka iloko moko. Likambote. Soko bolingesa ndengwana. Na ke na cimetière, na négocier déjà cercueil. Na kene kolobela pe batwa ba équipement nyoso wana awa toke esika bakundi voilà balobi tika molimo mowe équipe epe mana kimia okombo tata
mwana pe molimo mosantu bake kolanda ti na cimetière Morgan na Gabriela baza wana po balendisa nani Stephen bande kotala mokili oyo nzoka moto oyo alelisaka bango pe kala ye pe na tour na ye baye kutu kosunga soki batunanaki kaka -1 bato balingaki batala na pe bayebana ke wi yoza yonga pe nazanga kanisa histoire na passé oyebi ye oyebi oyo batunani nano te baye kokabula pe mawa ensemble. Voilà mokolo ennemi akomaki kolela oyebaka te okendaka pe kopesa ye mbote mais jour yo kufelaka yayaka te. Salut, je suis désolé penza pona ndenge mwasi na bana bakufi mes condoléances ngai nazal leki a Morgan Gabriela. Ah ça va, merci beaucoup. Bazo ya pele ba message ya ba mes condoléances balata pe moindo pona komema moto na matanga tina enterrement. Ah koka moi et bongo sima enterrement bakomi baninga po bakomo tambola ensemble bakomi pe koyeba na malembe mais tozobanga un jour batunana. Nalingi vraiment napesa bino merci ndenge bo organiser enterrement na ba makambo nyonso eleki malamu. Ok likambo te ça va ko pesa biso no ba merci te tozonga ndavu. Ah moto nangai yaka nango makamango yaka nango ye wana. Alors oya suna ndako te tete non ya nanga bona ebi nanga tawni na goya baku de file bandi yesi ko na Gabriela lisole komi ko kenene lengi. Quelle confusion landa chisom abima wana yoka ye sourire rebelle yoka ba sentiment wa ba sentiment go songe bona bina teke na hotel hotel na bi bien na ko ya to monana mais so prometteur nga falo ya petit ça va. Hey ok d'accord ça va ikufelite bon cela longwe awa nazoke na nga bureau hein soki na sisi na bureau na obenga yo d'accord mbanu bandeko makamanga sokende bien mokolo monguna akoyebisa yoke na zaka monguna hai okoyebisa ke tolelaka un jour likolo na yo. Hey est-ce que akoloba na sekusa ndeko na ya kufa hey tala siko bake kolia na restaurant bake rendez-vous Gabriela komi kobimana nani na Steven bandeko tala masole koti poto bandeko na bakadra bolingo balobake l'amour est aveugle na tango bandeko bolingo kotala bolingo kotala koyeba ke na histoire na passé moto moko asalaka biso mabe bazo seka baza kolia bakomele me bandeko bake mosika te po kote kuna baokende ko s'expliquer bien kote kuna bakoyeba na siko bien me bakotuna na uta wapi yo po uta wapi. Voilà Gabriel accompagné. Ah bandeko tokende tozonga mabe moto asala na kala soka bosa na pratika limbisa ekakati. Est-ce que bakokanga kanda ya kala parce que nazo banga bolingo moko ebotama ebosa ni sabato na le passé po bolingo eyebi kolongola mutu na passé. Gabriela keba lukosote memango lezo po bapekisaka mpe moto alinga kende po soki moto sa kei ameki
akangami kune kokoma trop tard pona ndenge tozomona déjà c'est que si bapesanaki déjà badresse et si bapesanaki banuméro ya telefone ezangi kaka baloba ke non ya kolambela nga na palin keba ya Morgan afandaka na ye mokolo wana ndeni Steven yebisanga nanga na banda na ye awa oinvite ngai mais ozoloba pe le côté ofandi kimia likambo nini et bazotulona pe bien ba pire master bon nebite ndeni na koloba ngo mais soki na moni ntango abie na kolobela yo osokoli oza mobali kobanga te soki problème lobela ngai nakoyoka yo ate konini yango lobela ngai ti bon nabandi kokutana ndeko na yo depuis un temps. Oui, vas-y nazoyoka yo, ça c'est bien. Bien que ils appellent ça ya sika te mpo na nga. Oyebaki? Oh bien sûr, si na timbelaki nga aza muta vision mbano. Bon, nayeba ete ke non ekomwana mbangu boye na miso. Bon, nalikaka oyebaki naza na posa kobala ye. Ok, ça c'est bien. Bon, fallait quand même que solango non? Est-ce que olobele déjà na noté? Et bokasi oyebisi na nunga liboso po anini? Parce que nalingi nga na toza na même diapason yoyeba liboso. Tikako te nandimi te ke eza malamu ndengo bandi palanga kende lobela ye nano liboso soki ya lobi wi andimi match esili bazosola kitoko babado beta kati alobi kende leki aza wana beta lisolo obani nanga mpona nini nga kolo makambo nzoka masolo mosusu ezobata makaka chisom beta nini nango so lobela nga boyeko tala moninga na ngai tala suka nango makamba ngo yango yote alobi yango te yango yote na sepeli bandeko a proposition libala ko ya solo ya original ya ko bamba te ya gender te ya kwente ya ndaku masolo akati webike masolo nge bandiko ya bazo seka pe bazo sepela me bayebi lisolo ndambu pomba yebi ngo mobimba nanu te yango bazo sepela oya bomande kona bango Michael bayebaka yete batuna babiso to yebisa bango batikaka nzambe nakati na luwana ndeko landa mwana mwasi a craqué encore sangwa libala banda to bande film oyo ya liboso yango Gabriela penza monango chance à nord bolingo ekoti masolo keba bolingo ezaka grave. Salut bébé, mon amour, mon cœur, ayambaka wayewa motema. Webi que je te manque, ozu yetinga zo mona oti, na okoka na ngate. Oh, est-ce que basala bongo? Oyebi ni nango? Nebi que oyaka kopesa nga sourire bien, na liloba ya bien. Tika kona loba sikoyo, lobako. Tendresse bela wa pe bandeko bato pe bazoyeba te lisolo kutu onano tu boyebi bien nano kutu bobeti lisolo bien te mais tendresse bela wa Gabriela na lobaki kokena lokoso te kene malembe po lisolo moko sawa nano yebi te yepe kutu azoki pete esa koma ki musika akoti akangami bobende na sima soka kozonga bandeko na kamwe masolo yango nzoka moto moko abongoli motema ezaka ke topese kaka tango s'expliquer bien po lisolo pe kutana osatalanga boye po aniko olulanga pe mingi boye kasi naza na droit olula mwasi na lingati ozolulanga parce que naza na fresh tona bando bota ale siko nzoto elembi alo ebandi kotala libanda bino mibali ka ndengo wana webi jamais na tika pe
koboya mwasi na ngati la kolola ka ete na lola ka eti abotela ngabana mais nazomona oza na pouvoir mosuka tina yo OK siko betelanga nano histoire na yo ndengo wuta ndengo pe passer ba parcours na vie na yo oyebi tellement que nalinga mwasi nanga mingi que c'est comme si ngam na bomaye tikolo baboyeko olobi yum to boma mwasi yango oboma ndenge nini bon lobana lobero lobo na ndenge nini wana bon oyebi te onazaka na université nazaka faux mutu très dangereux oyebi nazalaka na nayebaka tidamo boy atanga gi droit Michael chasse nsele nanga na lero wana na kebisi mutanga so lingo yokati alors suka nango ekoyaki kaka obomaki mutu ka ndengo no bomi pe mutu mais nazo comprendre te ndeni osalaki yango otindikaki ye betaki lisasi to ndenge nini oyebi nga na banda kokebisa Michael yango na kebisi ye yoka oyebi ntango na moni kazoyoka te na baavertissement bon napekisaki mwasi na ngai nake na beti ye lisasi akufa nzoka Michael azalaka yaya na Gabriela ayoki ye mbanu sava asuki yaya nanga kufa histoire ngo yango liboso na ye na forme ya bolingo nzoka nde alobaka je t'aime na mobomi yondo bomaka otire olobi azalaki etine ya droit oui nzambe na ngai Michael a retrouvé nzoka moto abomaka yaya na ye makambi ezosala wana nzambe na ngai makambo yango afa ekutani Steven comment ça comment boni kosala makambo boy bon Michael aza ndenge nini bon aza mulai mwindu nzambe na ngai ye wana Gabriela akanisi yaya na ya kufa tala moto abomaki yeyo nzoka ndesi bakoma mosika mais nazo comprendre te naza su mutu wana te nalobi bien na changer na tika olobi changer yo tiens une bête oza monstre yo nde tosalaki nga mabe osala biso mabe famille na biso elela likolo na yo ngai Steven obomaka Michael obomaka nzoka nde ya na ngai obomaka Michael nzembe na nga nzoka nde zaka yo osolo ba makamini wana ngai te Michael azaka ya na ngai yaya na nga nde Michael wana obomaka wana Michael azalaka lipasa ya Morgan asuki alobi vérité nzoka aza en face ya ndeko alelaka Michael mokolo wana oza criminel bandeko toute vérité n'est pas bonne à dire na ndimi yango sikoyo nzoka fala bomba ba vérité mususu tango abeti lisolo ya passé na ye akanisi passé leka te moto moka zolela Gabriela ayoki ye mbala moka ke na ndako akosala nini landa akobanda wapi totala histoire ya film bandeko zongi bayebi siko moto abomaka chisom fongola ngai na sali obweko Gabriela yaka nano likambo nini tango chisom ayambi ye akompande te mai na miso ndeti kaka matanga ya sika Yesu Masiya tikolo baboyi nandimi te mbanu non ekozala ya solo te chisom tala nazo souhaiter makambo za lukuta malobelinga ye moko abetelinga lisolo ye moko olingolo bake mobali na yo yende mutabomaki Michael nsabe na gai nsabe na gana banda wapi bandeko totunaka bie soki lero zemi sekota kipo mona bwe zemi sekota zemi ya criminel sekota ke bato tunaka lero oyo soki nanu te tosepela landa sikona banda koyebisa Morgan ndenge nini
nzoka mobali na ngai ye nde abomaka yaya na ngai aboma ndeko na biso ndeni na kobeta lisolo na Morgan siko mobali yango nalingi ye yo nde nakoloba na nani siko pa ndimela ngai siko naloba na Morgan nabomba to ndenge nini nzoka nde bazolela baleli oh yaya nanga Michael awa lelo nakoyi na bolingo yo nabima na bolingo to nasala nini tala lisolo komi compliqué posa kolinga mais nzoka histoire ekati ba sentiment naza poso na ndako sikoyo s'il te plaît c'est très important nakoyi koexpliquer na téléphone te s'il te plaît yaka na ndako ok ça va ekomi ba explication molai alinga se justifier alingi bato ba comprendre ye ka bongola motema atika fi ya kala kuluna oyo azalaka eza ye oyo aza lelo te nani akondima kutu mais siko Gabriela mais okobombele te quand même après tout lobele kaka mais zela nanu pardon chisom nayebi ndeko na nga malamu soki na mekika kolobela ye nga na memi ngambo tala akozongisa kanda tina suka nayebi ndeko na nga malamu pardon nazoyeba mais non ti wapi kasi okokontinue kobombela ye likambo yango okobomba ngo ti wapi pardon nayebi te nani kosunga nga na likambo oyo et voilà Gabriela ayebi te soki secret oyo abomba bolingo to abomba likambo oyo po famille na ye ese venger aloba yango ça va toluka moyen kasi ya bientôt lobela ye hein ça va likambo te quelle histoire bande kotala masolo ke baba lobi confiance pe bomaka Steven mais likamyo ozoba nga wana hein problème yango ndenge nini kala wana na ye ozoloba kaka te ti olamusika na mbeto na ya iner yango oyo okoki mpe ate koloba te moto na ngai oh moto na ngai oh tana nazala ngambo moto na ngai ngambo ya grave ya jete ya mokie te oyebia moto oyo soko lobeli ngai na kataka likambo na moke elo nini wana ezo trouble oboyeko ozoyeba susu moto wana kala oyo nakebisaka mpo na nzele na ngai oyo abandako lukaluka alingaka nzele na ngai teri kala moto yango Michael moto oyo ozela na obole na oyeba ye je nango nayebi ko nayebi ye est-ce que oyebi ke je nango oyo nabeta lisasi yaya na Gabriela oyo tozane lelo na bolingo oyo ei chinekene olobi boye mbano olingo loba keno nzoka ne ndeko ya Gabriela oui merde oyo eza calcul ya kokufa oyebi ke osuki na Carrefour nzela kokende eza te moto na ngai sikotala yo moko obanda wapi ngape kutu nazoba te na banda wapi tala kokondelenga te na banda opekisa oyo banda opekisa nani te makambo ebe bisiko banda oloba ko banda opekisa ngai malembe kokondelenga te tika nani yoka sikoto sa nini mais c'est ça la question c'est ça le problème to ça nango to banda wapi yo bametuni bazwi réponse te moi sino siko aza wapi moi sinanga akimiti akene abimi na ndako akei tina bengi epe boye ba telefone ene so kangi yango makambo esika ko kimele zate merde tika na pema o et voilà bande kona lobaki na mokili oyo osali mabesenga pardon soki olalisi masolo un jour ekolanda yo lelo Steven andimaka teke lisolo eleka ekozonga nzoka ezongeli ye na forme kutu ya bolingo yakandaki abongisa sikoyo abwakisa bolingo mpo na kanda ya kala abomaka moto nzoka maboko na ye tondi makila
once you get ever again. And go retire. Eloko ni babongisi po bato mibale très dangereux na yebi bango me balo batike bazongeli esprit bakuluna to ba yakuza po lobaki ko bongoli motema bon ça va yoka ngai na sepelite silence nyonso yo banana ya ozolo belo côté est-ce que bobengisa nga awa po na fanda bolo belo côté bobisanga problème za wapi mais mutalo belanga ko na ye siko problème za wapi bozolo bakati Gabriela, c'est quoi? What is it? Ya Morgan, oui. Yeah. S'il te plaît, pardon. Promettre un gars qui attaque au nion sur la golobelo awa. Okozongo na kimia pour tombokate. Na lingi na tena lukanga muna famille na bino. Ah. Chisom. Naza mobile. Hein? Okay. Naza bébé ici na koli. Et le revenu sur le banago yamba. Le belanga, c'est quoi les problèmes? Et là, Gabriel a compris que mobile a lingi yende mutaboma kama ikel. S'il te plaît, tu sommes le bas bien ko. Kala, na yepo la bafantir te. Soko sa bafantir bande la pardon. Le bas loko mususu nandi mako, le bas nanuko. Te ya yesa ya solo. Mbano. Hein? Et ça aventure te. Yemoka lobeli ngai. Yemoko kutu. Atengelingana ndaku oyo Michael abande kofanda na université. Apesi ba détail ya lobeza akiye. Et ça aventure te. Siko nena koboya. Awa bazu criminel. Bazongi sakanda ya kale. À suivre dans ce film. Bapona vengeance to pardon yoko pona nini ndeko landa film na biso non question ezali awa bazongela kanda to babosana ya Morgan akoki te alobi eloko te eza ya minene nzoka moto yango si tokutana tomonana tosolola petite sœur kutu abeti masolo akati ake mobimba bandeko na sotuna kaka zemi ekota mpona balere bomona kaka zemi sekota seke koti te ça va ce n'est pas vrai te nandimi yango te ce n'est pas vrai et bon balobanine ce n'est pas vrai balobanine ya Morgan omoni sikoyo na lobela ki o makambo kaka ekosuka boye ah ça va likambo te hein ososela kasi mutaba ndoko sepela soka yoki mamba boye ah yoka te nde bandeko tala lisolo à suivre bandeko 5e na 6e partie lobela biso à comprendre que mobomi alelisaka famille ah bandeko likolo na ye Michael akufa azalaka kuluna lelo alingi petite sœur na ye pona libala bandeko na kati na mokuse à suivre prochainement. Voilà suite à masolo na biso tolobi garder rendez-vous ekoya grave baboma bolingo to basala vengeance nanu ba négocier sima ekosuka wapi.